mbote na bino nyonso esika bozolandanga eza Alrib Kapinga mwasa pemba zanga lisumu na pesi bambote na ngana équipe technique nyonso na pesi mbote na ngana papa Dave mbote na ngana mama Betty Masengu mama nde coachinga solo grâce à mama nde bomoninga liboso na bino na émission na biso ya lelo na yambeli bino ma vie na Solange baza ba actrice o basala ka gag na kacha Libanga TV yamba bango toye bandenge ba jouaka na ba gag na bango ndenge basalaka po ba sepelisa bino ba téléspectateurs na biso ya Libanga TV. Bonjour ma vie. Bonjour ma chérie. Ndeni santé? Oui, santé ça bien en Wolof Nzambe. Merci. OK. Moni nyoko ça ba fan na biso ba o bazolanda biso na minute. Vraiment merci na pesi bino nyonso bonjour eskaboza bonsoir na ba opé ba olanda biso na pourquoi ngai yo ma vie actrice préférée na bino bolingaka to sala ba gag na Libanga TV donc lelo vraiment na ye to solo la moi mkina bino donc c'est un peu ça. OK, merci. Bonjour Solange. Bonjour maman. Bonne santé. Santé zanango bien. Mais na munyu comme Suzana Kanda. Ti na Kanda ti. OK, moni nyoko ebisa ba fan na biso bazolanda biso na minute. OK. Na pesi bango ka bambote ya trop côté bazwami bao balanda kabiso actrice na bango o balela ka mingi na Libanga TV yeyo. Solange Tondo, mama songi. Vraiment. Merci ba fan na biso bomoni na mbeli bino na mpanzi nga na zana madame ma vie. Moi ça choco frappa donc inde makambu na mpanzi nga na zana madame Solange alobiende mama songi. Vraiment. OK. Madame ma vie na lingina ma vie ba idée o bozwaka ya ko tourner gag na Libanga TV e utaka wapi? Ah wow, vraiment merci na question malamu posenga. Premièrement, ba idée ming to salaka ezaka na yemoko le boss na biso papa Dave ming na moi sina maman Betty Masengu moi sa pembe donc so to komi na ndaku na bango wana to vanda kawana to en famille hein to vandi maman Betty a proposé idée na et puis papa Dave a proposé idée na et puis to sala poto pesa bino ba fan na biso esengo. OK, merci Menayo ki ba primaire moko ezotambola babi ma vie na Marcelo bazalaka mwasi na mbali parce que bino bojua kaka ki mwasi na mbali donc to boye akoma ya solo yebisa biso déjà avant nga moko na publier déjà. Ah Nzambe na ngai maman merci beaucoup ma journaliste na yo ka on ya trop ba fan nga trop ba benga nga ah ma vie ndeni bosu papa Dave pesa ko ka ba rôle trop na Marcelo et ça n'a aucun rôle ma chérie. Moi ce papa ce rôle ça la rôle ya moi c'est un bal incarnango Marcelo ça juste aux années kaka ba ami ya musala ino Marcelo mbali nanga te asa collègue nanga ya musala donc temanga ne makila ekutana papa Dave na maman Betty ba comprendre ngo ba pesa nga toujours nga ne moi c'est un mbali. D'accord pour papa Dave na maman Betty Masengu ba mona dake makila na bino so bo jouer ensemble et ça moi qui toque comme koboui alors nazana mpanzi ya Mama Solange yo pe ba idée na o jouaka e utaka wapi? Oh, kandenge utioyoka côté ya ndeko nanga ma vie. Eza juste comme on kande ma Betty abimaka. Akene musala ne kandenge ya mesani wana. Akutani na mwa réalité moko boy. Ah, alobi réalité oyo fona kotsango na mutu abana nanga. Okomona to sali penza neti biso nde batuto sala ki yango mais eza kaka musala o ma Betty azosala po biso bana na yepeto ko malokola yi. OK, na mon ki na kati ya mission lelo mama Betty nde makambu longonya makasi na mama Betty Masengu vraiment awa na mon ki to komi na suka ya ma vie au répondre nga na minute OK yo na Marcelo boza mwasi na mbali te okoki ko ebisa ba fan na biso ba yeba ma vie est-ce que bala nga ma vie na célibataire balate. Alors nam sala non dengo zo sala fan moko bo sepel non a proposer a bala o lelo oko sepela nango. Ah ya ezaka souhait moi signoso un jour azananda kuna azala heureuse nga ma vie so na kutana mutu ya bien alinga bala nga ma vie pourquoi pas non boya te naza moi si. OK, merci okobo ya te mais soki a telemeli ba ambition na o sala kaki o sala ka sous théâtre te o joa ba gag te na Libanga TV to ko suka wapi.
Maman, tala babi la Bible lobi non to que non la Bible lobi femme soyez soumise. Tant on a la soumission envers mobile non au tout son mobile na lobi. Donc gars vraiment mobile au pexa. Bible lobi premièrement femme soyez soumise dans mobile na yo. Donc gars ma vie son octobre na mobile lo abalanga ma vie. O te ma vie tika théâtre. Oui, non on a la soumise envers yo non tika. Mais là on est sur un dialogue. Pour nga mona mobile ko peksa moi c'était ça la théâtre soit à journaliste non maman Betty Masengo asa femme mariée officiellement abala pourquoi pas mobile non a pekisa musala non amoni ke eza musala o ya tangeli yango déjà musala nyonso moi si ala takango donc maman Betty Masengo abala mais asa journaliste au ça a fonctionné bien en ndaku na ye bata par exemple c'est belé en pesa donc mobile soit nga la convaincre mobile on dit manaye pour tout ça là on a ninga mabete ça marié pas d'ava ça marié et donc tout ça lisanga moko te ya bato ya maboma non tout ça lisanga moko ya bato mito salaka. Ok, merci beaucoup ma vie. Naza et pas Solange. Solange question nanga eza boy ba idole na yo. Est-ce que vous avez pena ba idole? Ekoki ozala nango hein. Eza ba nani? Ba idole nanga. Ekoki ozala nakoki oloba ndeni. Oui, azali. Eza nani? Mutu apesanga posa ya kosala théâtre. Eza mama Ixil Pichanga. Pona monaka ndenge ajuaka ndenge amisalaka ngape suwe nange ezaka lobi na koma lokola ye. Mutu apesanga penza posa musala wana ye wana. So mobali amonani lelo est-ce que kondima kobala? Mobali komonana yaya naboya o ba misusu kutu bazokotela jeune ba prière na église menga kaka amonani bo na kondima nanga po eza suwe ya mwasi nyonso. Alors so empêcher ko tourner ba gag na yo na Libanga TV. Wana nde likambo na kosala effort na convaincre ye na lakisa ye ki musala nanga ona pona yango wana comme si alinga ekutanga naza directrice quelque part alinga pekisanga te na komeka kosolola na ye na talisa ye na lakisa ye ke ndenge nazokende na ndenge ya mabete nazokende juste musala ndenge bato nyonso balamukaka na tongo bakie musala na ba bureau na banini ngape bureau nanga nde Libanga TV wana ndenge ozomona nde bureau nanga. Ok, merci. Ba fan nanga na proposer bino ba extrait oyo bango déjà ba joie total yango ndenge za ko se passer.
Oui, allô? Allô, ma vie. Ma copine Solange, Boni. Kale, au bois que ça m'a na salon. Ya kaka sikoyo. Nazana prince ao. Omoni baro ezaka na ngambo ya mwana lemba. Immeuble mwana lemba ezana ngambo yango ezana ngambo. Ya kaka sikoyo ya na moni Marcelo na mwasi. Ya kana zozelo kasikoyo ya Marcelo. Na moni Marcelo na mwasi. Ya kana zozelo kasikoyo ya. Na mwasi. Nzambe nanga. Solange, Marcelo te makasi ko yebisinga ki église okutana pasteur na ba. Na mwasi na ba. Marcelo to ekasi ko apemi kutu temba mo pasteur bango bengi. Solange zelanga kawana ko na soya na oswa moto mba na. Marcelo te soya zelanga na soya na. Marcelo pour me la te. Pardon vraiment salamba. Basa ya kaka siko. Ça va, OK. Namona raison na ba anja likolo basalelaka mwasi ya bonzenga chana meliso kitya sumikini lelo na osisa mbongo na nga wa tu na osisa ngo pona yo taka babuapo mama balekeleke mama balekeleke yaka pa Sophie ami alola azwa degré ya osala makambo nde pana Sophie la belle kila charge na samokili nga pe na melisa ki ekomi tu na yo omelisa ngai malembe Sophie motema na nga moko tobieteshi Allô Solange. Kasi nga de immeuble mo na lemba, oyo za koteni. Baba. Kale baba on a mon face nga. OK, c'est bon. Kiti kala moto sko na oya neno. Deba kiti singa moto zenga na oya. Lola azwa degré ya osala makambo nde pana Sophie la belle kila charge na samokili yo Marcelo on est église on est banana yo oye usi musala weka sikoyo ni ba boli ko biso mtopula aza sœur église nanga ma vie vraiment Marcelo ko lope sanga kilo te yo deka na boy te de loko ngo tano tambe mi bali oyo Marcelo refuse de sa camarade na Marcelo yo mwana no mninga no te oyo tika lubanga sema ujana yeza ujana tema mosafi danda nani ridanda tano mwana nani tala Yesu Marcelo te bloko bozo compagnon nanga mi bali bonga opi pesa kilo te pour la nini elo ko bosantie nanga Marcelo na banga te mondo kata mobali tokende ma fille tokende balance kana Solange tokende wapi s'il vous plaît idole na yo eza nani et puis opesi ba dédicace na yo na mot de la fin na yo na ba fan na biso. Merci idole nanga vraiment ma vie mingi na enviaka ser nanga moko sila bisalu et puis irsi pechanga donc vraiment ce nom landa bango bonde ba pesanga posa amour yo sa théâtre vraiment mbote na bango eskanyo bazali na ninga bino vraiment ce naza onga naza eza grâce na bino po vraiment na incarna rabino vraiment merci mbote nanga mingi na pesi na famille nanga mobimba famille Ondombele mbote nanga na couple ya mama Betty Masengu na papa Dav donc na linga bino minga bébé Davline mbote nanga na Marcelo esika ozali na goya pete équipe nyonso na yo mama journaliste mbote nanga na ba fan nanga nyonso o pa na posa nga mavina bwaka ke mabanga numéro nanga ezali wana obenginga mabanga bandozano yo fele si o azana besoin ya mabanga et pas yanga ma vie donc na personne numéro nanga plus 243 89
155 197. Donc au benginga ozwanga moko ma vie en personne, WhatsApp nangezo fonctionner plus 243 89 155 197. Donc c'est un peu ça. Merci vraiment na bosana qui maman journaliste, excusez ngata biso bata TV to loba trop. Donc ba fa na biso nyonso to sengi na bino bandeko na biso to luka bino nde bosa biso potoza bosa abonner massivement na Libanga TV. Donc Libanga TV nde makambu. Donc bosa besoin bosa ba idée na bino bo benginga ma vie na pesi mama Betima c'est papa Dave to le kisango za réalité to ça la keza lokutate bosa abonner massivement. Ok, maman journaliste nangai mingi lokola émission comme na suka boye na ko sepela na pesa bamboti nanga na bafana nanga na munoko amboka nanga pona mswahili kwa nasalimia boti benye bananionaka bananijua mie Solange njoo huyu mtoto wenu mwenye munapendaka sana. Nasalimia sana mama Betima Sengo, papa Dav, bébé Davline. Na basalimia nyibote Marcelo, Wewa, Pete, mama journaliste ngambo yangu bila kukusabu. Nasalimia bandugu yangu bote benye bananijua na benye habanijue. Numero yangu ya telefone ni 082 34 80 598. Kama unataka kunipata mie peke Solange, uniite tutanipata. Ok, numero yangu ni 082 34 80 598. Ukanitafuta uite tu le numero utanipata, hautapata mtu mwingine, ni mie peke en personne. Je vous aime beaucoup. Merci, to comme na suka émission na biso na pesi bambote na ngana équipe technique nyonso, na pesi bambote na ngana ingénieur Dave, bambote na ngana mama Betima Sengu, coachinga solo mama bambote na ona pesi bambote na ngana mwasa Choco Frappa ma vie, na pesi bambote na ngana batu nyonso o balandi biso ba fine na biso nyonso na pesi bino bambote ebele. Au revoir, à la prochaine.